Nazwi lisusu ndingisa ya kokota na banda kuna bino mokola lelo pona kopesa bino basango na bino lokota lingala ngonge beti oyo tobongisa li bino mokola lelo mardi 21 juin 2022 mbote pe boye malamu. Tofungoli na oetali sécurité pour na koloba été troisième conclave ya ba chef d'état ya ba pays membres ya communauté d'Afrique de l'Est esalemaki mokolo ya lundi 20 juin 2022 na Nairobi na Kenya o ezalaki consacré na situation sécuritaire ya Est kolo Congo démocratique ngonga ebetami epa Yannick Moulengo. Ba solution ebele ebimaki na troisième conclave ya ba chef d'état ya pays membre ya communauté d'Afrique de l'Est na Nairobi na Kenya mokolo ya lundi 20 juin 2022 wapi situation sécuritaire na Est ya ekolo Congo démocratique yangonde ezalaki au centre ya masolo na bango. Ba chef d'état bazwi mokano ya koplaider pour na poursuite ya ba négociation politique pe lisusu déploiement te pe kotina na lombango ba force régionale. Lisusu ba chef d'état ba ordonné cesser les faits pe botik na lombango ba acte ya mabe to pe violence et singami na ba M23 ko se retirer na ba zone nyonso oyo bazui na Bunagana et sengeli koyeba ete ba force régionale bazui mandat pour na ko soutenir ba FRDC. Lisusu ba chef d'état ba yokani ko renforcer confiance, cessation ba violence, cesser les faits inconditionnels, participation na ba processus politique ya ekolo, priorisation pe participation na développement ya ekolo. Pe lisusu ko bakisa citoyenneté. Ba betaki pe lisusu sete na oyo etali ba discours ya mabe oyo ezali ya koina, menace ya génocide et singeli esila. Peuple ya ekolo Congo démocratique et singeli azala encouragé ya kosala elongo pona ko stabiliser Est ya ekolo Congo démocratique. Ngonga ibeti. Na oetali troisième conclave de chef d'état na Kenya Esengeli Bosimba était Patrick Obange président national ya parti comité national du salut public abeti ngonga uta engumba Paris kolandisa na ba résolution o ezwami na troisième conclave ya pays membre ya communauté d'Afrique de l'Est o esalemaki mokola lundi na Kenya. Rachel Mbula abeti ngonga esali mbula mibu dominami bale na mitano oyo tozali kokende na makambo oyo ya ba rebellion bato baza kokotela biso baza koboma biso baza kosala oyo banso oyo ebalingi maso oyo balingi ba kosala yango bazo kokisela yango mais biso tokomi lokola bana mike ba pays ya mike ezako tolobaka kezako koloniser biso oyo bango balingi yango na ndezo salama. Biso mokonde peuple congolais, biso mokonde ba congolais, tozali kotika mboka na biso na boumbu. Na koki komika mwa ndenge nini mokonzi ya mboka akoki komi pesa corps et âme na batu oyo bazali ko agresser biso. Mikolo na mikolo toza ko tang toyoka kombo mosusu te. Toyoka kaka kombo ya Rwanda, Uganda, Burundi kaba pays de l'Est wana. Kokota oyo biso tokotaka na pays de soki nini wana organisation ya pays de l'Est soki nini wana tokotaka pona to sala vraiment nini tozali mboka munene eloko to luka ke to zongisa bokasi na biso tozali nango tozali ko s'affaiblir chaque jour lelo bakutani o pona nini bakende basangisa ba troupe et encore to baka ba troupe étrangère oyo bakoya kuna babenga na mulele wana banani ba rebelle wana banani ba rebelle wana isaka ba Rwandais ba rebelle wana kaka ba pays oyo ya nzinga na biso wana. Mais comment on peut kokende suto kende ko fusionner na batu oyo bango moko ne mutwaza ko créer makambo wana yo mona mutacheli yo nani moto na ndaku ozobenga susu aya koboma moto wana tozana bamboka lokola bangola tozana Congo Brazzaville bazali pe bandeko na biso Afrique du Sud soki ezali pe to senga nani ba aide na ba pays européen tokoki pe ko senga yango pona nini tokangami kaka na Rwanda Uganda na ba pays wana tokangami na bango pona intérêt nini vraiment
Parlement, Sénat, peuple congolais. Tout na penza, pona nini, bake ko signé, batuwana ba yasu ko kota na mboka na biso, pona basala nini. Na oetali sécurité na ville provinciale Kinshasa Esengeli Bosimba était commissaire provincial la police nationale ya ville ya Kinshasa Silvano Kasongo azalaki na réunion na ba collaborateur na ye pona kopesa mitindo ndenge nini bakoki kozala pendant période oyo ekolo Congo démocratique ezali agressé azalaki bongo na micro ya Rachel Mbula. Simane kouta na mission de service na Jordanie, commissaire provincial ya la police ville ya Kinshasa, asangisaki ba collaborateur na ye kotanga, ba commissaire provinciaux adjoint, ba chef ya ba département, ba commandant ya ba commissariat ya ba grande unité pona kotanga kaka wana. Wapi, ba azwaki ba instruction ya makasi kouta na général Silvano Kasongo na o etali, ndenge nini bakoki kozala pendant période oyo mboka ezali agressé na Rwanda à travers ba terroriste M23. Wapi, asengi na population kinoise kozala vigilante nyonso pona ko éviter ko appliquer justice populaire na nyonso boyoka ndenge abetisi ngonga. Toko ya na piège ya ennemi te. Peuple rwandais aza problème na peuple congolais. Na Rwanda ba congolais bazali bazofanda. Est-ce que congolais kwa bazali ya mabe? Toko ta mangwa stigmatisation de akotala mutu pense que longi na eza boye kazali munguna. Toko ya na piège wana. Bana mboka boza kimia. Soko za likambo moni mboka suspect. Kende na police. Yoko kende kosa na place police. Bosa la confiance na police. Ozali bana mboka, ozali wana pona battre la bino. Ba ekolo nyonso na mboka oyo aza na droit ya kozala protection ya police. Pona kosukisa commissaire provincial ya la police azangi te kobenda matoi na bato matoi mangongi kolandisama na meko oyo ezwami ete epekisami na moto nyonso kolata teni ya FRDC pe ya la police boyoka ye. Bolandaki mokonzi na biso vice-premier ministre intérieur apesaki message na télévision chaîne nationale FNC à partir ya lobi ti mikoto okende awa motu moko akolaka so elamba ekokani na polisi to be armé te soki olati elamba oyo ekokani na armé tokotyo maboko bakosambisa yo oke prison o pentagone o soki nini soki manzokio tika makambo wana okende prison même baservice ya gardiennage olati teni moko ekokani na polisi pe na armé tokokanga yo makambo wana epekisami ezali mibeko ezali mitindo ngonga epeti. Cérémonie à remise officielle était nyanzoto ya ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba et pas l'autorité belge et Salimaki mokola lundi 20 juin 2022 na Belgique na Bruxelles kasi na ngambo ya population congolaise basusu basepelaki pe basusu basepelaki te boyo kanenge ngonga ebetami na micro Yannick Moulengo PJ Dex Makengo. 61 ans après assassinat ya ancien premier ministre ya Yambo ya Ekolo Congo démocratique Patrice Emery Lumumba et pa ya ba Belge, dès lundi 20 juin 2022, cérémonie officielle et salemaki pona kozongisa eteni ya nzoto na ye oyo ba Belge bakindaka na yango. Cérémonie yango elekaki kitoko na Bruxelles na présence ya ba chef ya gouvernement mibale kotanga Sama Lukonde pe Alexandre De Croo. Symbole oyo esepelisaki bakinwa ndambu kasi bakinwa ndambu pe basepelaki na yango te boyoka bango ndenge babetisi ngonga. Ça fait longtemps après l'histoire Lumumba a été tué. On n'a même pas besoin de attendre un cimetière naïe de que ça va ndenge nini mais néanmoins moto moko alobaki azwaki lino na ye mpona biso eza symbole moko ya malamu bazongisela biso ye awa tosalele kame mwa tome na ye espero moko jamais vu moto nyonso soki akofi il faut cimetière mpe ezala te lelo soki belgique balezode kozosilino na ye awa eza lokola ebemo mobie bazongisi awa na mboka Lumumba batiaka ye na kati ya site donc batiaka ye ndenge azwa likanisi na de aisi mutu si akufi deja esa koda sokima eso poussière bozwa minu na ye bokina oyoka siki bana 61 ans oyoka siki eza minu na Lumumba okobaka samba okoba distraction ben ntango yo obengi bango banoko na biso noko akoniokola mwana kasi na ye te récompense oyo babelge bamoni bakozongisa biso minu ya Lumumba na maître oyo basalaki po fo bapesa biso histoire bit oyo babomaki babomela ye po bayela biso minu baza bandoko na biso te baza mpe bakoko na biso te parce que balingaka biso te na minute oyo mboko esosouffrir
mboka na biso toza na état de guerre sikoyo bakende lokota bamino basoda miso bakufa oyo nyonso bakufa na est balokota bamino wana komisa basangisa bayela biso richesse yango bayela biso non ngonga ibeti. Dieudonné Kamuleta Abadi Bangande Azali élu président ainsi qu'à Cour constitutionnelle dans l'Assemblée plénière élective au Salemaki Mokolo ya mardi 21 juin 2022 wapi abimina 9 voix sur 9 votants. Boyo Kandenge Ngonga Ebetami et Paya Philo Chinguta. Élection à président à Sika ya Cour constitutionnelle et Salemi Mokolo ya lelo mardi 21 juin 2022 Nanzela assemblée plénière élective wapi ba 9 juges nyonso ya Cour constitutionnelle ba porter choix na bango et pa ya Dieudonné Kamuleta Abadi Banga oyo pe azalaki candidat unique na élection yango a succédé bongo Dieudonné Kaluba oyo atikaki ebonga ya juridiction oyo Nanzela ya tirage au sort oyo esalemaki sanza eleki juge Dieudonné Kamuleta Abadi Banga azali eli président ya haute juridiction oyo epa ya baninga na ye ba juge pona mandat ya 3 ans oyo pe ezali renouvelable une seule fois to pe mbala moko kaka kolandisa article 158 alinéa 5 ya constitution ya le 18 février 2006 lolenge ezalaki révisé pe complété kino lelo Dieudonné Kamuleta Abadi Banga président ya sika ya cour constitutionnelle ye azali magistrat ya carrière ancien conseiller na cour ya cassation pe juge ya cour constitutionnelle uta le 17 juillet 2020 azalaki pe membre ya conseil supérieur ya magistrature abandaki carrière na ye na ville ya Kamina na province ya Olomami esengeli koyeba ete élection oyo esalemi poso moko sima ya prestation ya serment ya ba juge misatu wapi esalaki ete nombre ya ba juge ekoma complet pona kopesa nzela na élection oyo ngonga ebeti. Nangambo éducation esengeli bosimba ete ministre enseignement primaire secondaire pe technique EPST na mukuse Tony Mwaba auti kosala réaménagement et évaluation certificative ya année scolaire 2021-2022 boyo kandenge ngonga ebetami. Ministre ya EPST Tony Mwaba annoncé et pa baboti abana ba gestionnaire ba école pe ba chef établissement réaménagement ya calendrier d'évaluation certificative ya année scolaire 2021-2022 ezali bongo examen national ya fin d'études primaires TENAFEP pe texte national ya sélection pe orientation scolaire pe professionnelle pe lisusu examen d'état o ezalaki prévu na calendrier scolaire mokolo ya jeudi 23 juin pe vendredi 24 juin 2022 et sengeli koyeba ete TENAFEP ezali renvoyé pour na mardi 5 juillet pe mercredi 6 juillet prochain na ngambo ya tenaso pour na bana 8e année éducation de base première édition et bongisami mbula oyo yango ezali renvoyé pour na jeudi 14 juillet pe vendredi 15 juillet prochain o esengelaki esalema jeudi 7 pe vendredi 8 juillet 2022 na o etali examen d'état yango ezali reporté pour na le 18 kino le 21 juillet 2022 au lieu ya lundi 11 kino jeudi 14 juillet ndenge ezalaki prévu na communiqué na ye ministre a EPST atalisaki ba kokoso o esali ete ba réaménager calendrier scolaire ba kokoso yango ezali lié na transport aérien ya koyeba lisusu ezali ete Tony Mwaba Kazabi ministre a EPST a signalé ete réaménagement o ya calendrier à évaluation certificative pour l'année scolaire 2021-2022 et quoi affecter calendrier scolaire te pour na bana o ba komata ba classe wapi date ya clôture ya année scolaire ezali kaka meteni pour na mardi 19 juillet 2022 ngonga ebeti. Secrétaire national chargé d'implantation et organisation Yvon Mundadi Akitaki dimanche Leki 19 juin 2022 na quartier Ngapani na commune ya Kimbanseke kosa la réunion ya prise de contact na base na ye oye kamba makana présidente Anne-Marie boyo kandenge ngonga ebetami epa mifika na mboma. Yvon Mundadi, cadre na parti politique Didier Boudimbu, autre vision du Congo AVC, azali kokoba toujours na ko implanter parti politique na bango na ba différentes communes ya ville province ya Kinshasa. Dimanche 19 juin, ezalaki tour ya Kingasa ni quartier Ngapani commune ya Kimbanteke, kosa la prise de contact na base AVC Ngapani, oye kokamba la présidente Anne-Marie.
na masona bango Yvon Mundadi apesi bango message ya kolikia. Oh non toyaki et pas na bango to sala marathon na biso ba descente to mesana ko sala ba weekend nyo surtout. Eza na base aussi bo ba créaki AVC na niveau ya Feshi na Kazana Suka o eza représentante na biso maman Anne-Marie. En tout cas toyaki to sola na bango to ebisa bango te soki bato bazo rêver d'échéance à 2023 ezali d'élection ezali toza na bomoko pe bolingo to pesa chance mingi na parti na biso oya malamu AVC pe to pesa ba voix ebele na mokonza mboka oya pesa confiance na autorité morale na biso à l'occurrence à messier Didier Boudumbu Tobwanga ngam na bango pe bayi AVC ngapani na nzela ya présidente na bango Anne-Marie balobi bazali prête ya ko accompagner AVC pe kaka awa ba profiter ko talisa ba kokoso bazali nango bolanda présidente ndenge abeti munga o koto po omona lolenge na moto lokola papa Yvon Mundadi aya eza passe batindaka ba délégation na bango ba place mosusu e bongo lelo to yoko mona na kati ya base na biso ezopesa biso esengo makasi, c'est-à-dire que biso siko tokangi na maseke na mayele na ye po tokende na ye elongo tozamba difficulté ya mai surtout nga ndenge na telemi awa bango nyonso bayebi nga kolamu ata mosu 2 heures 3 heures po totoka mai ndenge baza wana babido elalaka na ndako même 15-20 bidon po tobima na butu totoka mai na moi boye mai ezalaka te courant pe na ba délesage na passe sipenda ibongo koto pe ba odiana wana par exemple o bakulu na bazo bunda me bakanga ba innocent ba koya ba kotiti na katanda soki loko pe bazwi bakte. Descente secrétaire national en charge de l'organisation et implantation ya AVC et Soukaki na visite ya moko ya ba militante ya AVC o ya bumisaki mwana ya 25 ans sima ya kobela. Isenye koyeba ete Yvon Mundadi alaki bayi AVC ngapani na komini ya Kimbanteke ete akoyeba akoyanela pe na bamituna na bango to pe kokokisa mai oyo basengi ye na niveau oyo ye akokokela. Ngonga ebeti. Na o etali santé esenge bosimba ete fondation Dodis Mandungu esalaki mobangi na activité mokola dimanche 19 juin 2022 na terrain Inkakar na commune ya Kalamu na cadre ya journée internationale ya drépanocytose wapi basalaki sensibilisation ya ba parents pe bana o bazali anémique boyo kandenge ngonga ebefani epa mifika na mboma pe sardu dimbu. Fondation Dodis Mandungu Fodem ezali moko ya baspel izwami na ekolo Congo démocratique mingi na ville ya Kinshasa na komini ya Kalamu na Sendwe utango ekilama 3 ans ekoki salaka ba activité ya ndenge na ndenge po bazali plus na objectif ya éducation pe citoyenneté ndakisa batinda déjà ba jeune kuluna na INPP ba yekola basalaka basalongo ba encadra pe ba sensibilisaka ba jeune na matali protection et environnement ba encadra ba jeune école pour la promotion ya culture pe ya lecture ba memaka pe ba jeune na milieu sportif et culturel bongo mokolo lundi 20 juin oyo batikalaki pe pamba te kolekisa mokolo oyo bayi international to pe monde entier bakundolaka journée ya drépanocytose to tobengaka SS to pe anémique bango balengelaki mobange na activité na terrain Kankar oyo ezwami na commune ya Kalamu babandaki na match ya loiseau oyo opozaki Fodem Vs na lempaka ya Yolo wapi match ezalaki makasi kindaki na 0 but partout nde bayaki kofunga minu na losambo moya circonstance poème na thème la souffrance de l'Andu pe batalisaki na assistance couple anémique nde milu eswaki na animation mpona bayebanso bazalaki wana oyo kangonga ndenge betami match ya loisir yango oyo biso tobeti atuka mpena eta esengwani soki mbala nsima tokobeta sur match oyo lisusu nde tobeti ezala malamu nzambe kaka batela biso mbala nsima tokutala tobeta lisusu match ya merci surtout na fondation e na baorganisation boye ezalaka bayaka mbala kosalisa bagene esala pe bien mpona biso nyonso toyokanaki na bandeko comment moyen ya kokomisa message na bato oyo baza musika na ba oyo bayebi makamwa te voilà la raison et activité à journée à lelo et puis particularité dans sa solidarité oyo tosali vis-à-vis à ba frères et sœurs vivant avec cette maladie na nzela poème va comprendre comment un couple qui était en difficulté la souffrance de l'âne le thème de ces jours
to yeba que anémie ezali maladie moko ya mabe ezali volonté ya nzambe oyo biso to produire par ignorance, d'où il faut que ça l'examen électrophorèse de l'hémoglobine pour nous permettre pour enkoyeba si incompatibilité ezali ou pas ya kosala foyer ya malamu. Ngonga Ebeti. Bakangi kuluna moko na veni miada quartier 17 mai commune ya Kinsenso na butu ya vendredi pour na kotanisa tongo ya samedi 18 juin 2022. Rédaction Ngonga Ebeti esali Constant Natina nango. Likambo ya insécurité ezokoba kaka makasi na ville ya Kinshasa mingi penza na commune ya Kinsenso oyo ekomi danger makasi mpo na population eteni wana. Ndakisa awa na veni miada quartier 17 mai commune ya Kinsenso bavandi eteni wana bazalaki na kimia te pamba te etuluku ya bakulu na bakotelaki batu na plus de 10 maisons na bangonga 2h du matin. Basalaki opération na bango calmement, babuki ba porte ya bandaku mususu pe bamemi biloko ebele. Kasi malchance ezalaki pona moko ya bakulu na oyo population eteni wana etiaki maboko pe abetamaki lokola nyoka ndenge bozali komona ya bilili pe bakumbaki ye directement na la police ya pembeni po ayeba etumbu na ye. Boyoka ndenge ngonga ebetami. Tolali yoka porte pou. A porte tolamuki babuki déjà à place oyo babuki awa te bakota ndako bandi ozo mabanga oyo babanga ezali ebele bandi obambanga na kati ya ndako nini tusa awa nyonso baza awa mabanga oyo na kati ya nzoto na ngai naza na mbida kovimba mwa moke awa mabanga mwasi mpisi ezo ya mwana nga moke libanga kuluna bakoteli biso na ndako bayibi biso biloko nyonso na ndako na bambongo na nga babendi nga baargent pire nyonso bazwi bakei nango balasi biso bamasheti anini nyonso balasi wana bakoteli biso bazalaki plus de 20 personnes bafardese bazalaki mibale bakoti bayibi biso teni te bongo na telefone babeti mpe su mwana nini masheti à partir ya 2h bakuluna bakoti na ndako babloke petit frère abimisa mbongo na ye esengaki refuta frère ya académie ya G3 na IEC bazwi mbongo na mbongo petit sala teka makala nyonso bazwi bamemi bon kobima tobima tokende koluka place tolanda bato wana tokuti mwana oyo wana na saki na valise ya bilamba ezalaki ya pamba totuni ye valise oyo ya biso oyo ezango wapi na ba 3h oyo te valise oyo na lokoti yango awa Ngonga Ebeti. Kana oetali société esengeli bosimba ete la police a commissariat limité etiaki maboko na spécialiste ya koyiba ba moto na ba parking na kombo ya Tumba Mwamba oyo amonisa bakumbi moto pasi na koyiba bango ba moto pe kosala échange na ba moto ya Kimbambala. Boyo kandenge Ngonga ebetami epa Rachel Mbula pe Elikundi. Ndeko mobali oyo bozali komona na bilili komona ye Tumba Mwamba spécialiste ya koyiba ba moto na ba parking pe ko changer ba fausse moto amonisi bakumbi moto pasi soki otiki moto okokuta moto oyo ezali ya yo te batikeli yo moto ya Kimbambala asalaka yango na ba parking ebele kasi ya tu oyo akoyaki na faux pole aye koyiba na parking ya limité kasi lokola nzambe alalaka te la police ya commissariat limité etiaki ye maboko boyoka ndenge Ngonga ebetami. Donc problème eza ke ba miyibi bazoyaka na malula place tokaka mituka bana classe na ba moto bazoyiba ka ba moto na ba mituka bazokimaka nango. Alors lelo nde tosi moko nango tosi na malula yibi moto ya muninga akena nango akimi abiloko boye tozosepela nango te mpona mobali ada minga mobali kotala ye boye ada maboko mibale misumi ada defo moko te na nzoto oyo kokola mpeshe ya luka misala eza ebele biso tosalo tolenge na nini lokola maboko na bino botinda ye na bisiplase esengeli bo na bango tomoni aye koyiba awa tozobala na ekole ye ayibaka bamoto ayiba bamoto azo biso ke boloko likambo toyebi te moyibi ye tokangi ye siplase te azokima na tevesa bato ya sika tomoni ye biso mo tomoni mutuka one mutekangi ye nazo regrete makasi puske oyo nano komba pesi kasaya mais musalo ye basalaka yango mikolo nyonso musala bango bayibaka bamoto nayebi bien nayokaka mais lelo na moni mais
ekufisa bakasa eso plus que jamais ye musala na ye aka akia yibi nyoto aba yo yena moto na yo obosana ko kuwa moto mususu na wana eza lukuta esengali koyeba ete Tumba Mwamba azali parmi batu oyo bayibaka bamoto na basusiete oyo bapesaka la police kokoso oyo ezala ndakisa na baye batikali ngonga epeti. Communauté Mont Carmel Oyekamba Makana évêque Flora Ekene Njombanjila ebengisi bana nzambe nyonso kobondela pona mboka kobanda le 25 kino le 26 juin na espace maison communale ya Selemba Ngonga ebetami epa Jidex Makem. Ceux qui se reconnaissent en République démocratique du Congo, vous êtes invités de prendre part à cette grande croisade puisque la nation est en péril. Congo est comme en danger. Est Banguna Sibakoti, Bisobana Nzambe, ya Congo Mobimba Molimo. Communauté apostolique Mont Carmel, oye kamba me pa représentant légal évêque Flora Ekende, Zamba sunga bande kona biso bisika bazali bitumba otolonga yango parce que to bengama pona victoire bien-aimé, yango bisika no sozo landa biso bana Nzambe ko zanga te na mukola samedi au dimanche bien-aimé zala na maison communale to bondele longo na yo Nzambe alola na ebika ko yoka ba prière na biso pa ko kita ko sana kati mboka na biso. To sengi ke biso nyonso bana na Nzambe pela na esplanade ya maison communale ya Selembao tokozana na action moko na ebiso ke le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des miracles n'est pas encore passé et nous allons prêcher la parole de Dieu et nous allons démontrer la puissance de Dieu et de Dieu a komonisama na kati na bato pe bato bakozongisa matondi epai na Nzambe. De le 25 à le 26 bekuisa mingi betenwa na sana bwana na beto Congo tala mvita mekota na este yo na bete na kubinga benu sabe tunwa na sana bwana na beto Congo. Yango mweni mudi ba Nzambe quelle fois badila benu mudi ba Nzambe ba funa basi bante ba Nzambi ba mamu ba tatu yakwene bo bendi bona tebele joto to tiboso benu Congo beto mo kise ba Kinshasa loyi Kakana o Italie religion et Sengel Bosimba était église armée du temps de la fin au Ezwami na balabala Lundisi numéro 4 na quartier 7 na commune Njili et Bongisi 50 matin ya prière paix de délivrance dénommé fini les insuffisances au Ekobanda le 3 juillet kino le 27 août 2022 na Bangonga 5h30 kino 7h Ngonga et betami et pa Yannick Moulengo Pejidex Makembo. Bien-aimés dans le Seigneur, occasion à ne pas manquer. Église armée du temps de la fin, Oyo et Kambamakana prophète Ozana Mwanza la grâce, réveil matinal Ozana mission, et Bongisi 50 matin à prière paix délivrance, dénommé fini les insuffisances. Kobanda Mokolo ya dimanche 3 juillet, kino dimanche 21 août 2022, na mama ya Likambo, deviens ce que tu devrais être. Topé, comment Oyo et Sengelaki Ozala, bien-aimé dans le Seigneur, Tunangai Nini, Matea et Kosimba Manabasad Nanzambe Oyo Bayebi Koluba, Lokola, prophète Ozana Mwanza la grâce Peba Susu, Kobandangonga ya 5h30 kino 7h juste, Ndeko ya Congo, Losambo et Futaka. Yaka koyoka matea oyo ekotindika yo na prière ya chaleur. Église armée du temps de la fin et zomi na balabala le 10 numéro 4 quartier 7 na commune ya Njili, référence ex bar ya Bwes. Ngai na zanga te ebongo yo. Kolandi Samabo Pekisi, Kolata Elamba Oeko Kanina Teni militaire ba FRDC topé la police nationale congolaise ndetindi population yenguma mokondi Kinshasa EPC bango makanisi batala ki bongo na micro ya Jidex Makengo. Les gens qui ont un moment en attendant qu'il va qui m'écoute. Vous mettez tous ces pliés dans la décision on a comme ça pour permettre l'autorité bateau bazar compétent le maramotali sécurité ba sala musala bango malamu. Ce n'est pas dit qu'infiltrer au côté de la pour la base en premièrement, on a selon l'évangile selon moi. Ce n'est pas dit qu'infiltrer au côté de la pour la base en ce que tu as la barrière, les a trop.
aucun na bas Congo, aucun na bas frontière à Brazza, aucun na bas presque la frontière nous les a trop. Est-ce que les filtres au bakota balata ba base onkion aux appels si les ba peki si soki filtre au kota na mboka o à kota na base onkion les a raison te base à l'année ba cha sérieux suivi les à la macasse na ba barrière peut-être ne wana nde ba ko réussir vous comprenez pone ba peki si base onkion balata te nga soki na zana ngo aux assir peut na kolata ngo na base na frontière na kati non contrôle na malongeza la raté essentiel ka ba mbota likasu na l'équipe. On a une idée à malamu parce que l'union soit comme Kolata et Lambana étant que soda. Parce que soda n'est pas un droit à Kolata et Lambana. Ce qui dit aux populations que comme Kolata et Lambana, cette différence est athée et les côtés sa insécurité la Katsambo. Alors selon la monique et les idées de bien, pas petit ça, ils sont surtout à Kolata. Kolata ou t'es qu'à soda au bazar la liberté que les bazar la droit Kolata. C'est la loi, hein. Vous avez choisi il a fallu banda et si ka oyo bateni wana euta voilà parce que ngana za mutu na ina sombi mais faut banda au front banda esika bateni wana eteka makati à partir à lelo bateni wana kota na mboka mais que bateni c'est koti après bino boye ko mais maintenant bato basombaki par exemple la sombaki balo falate ka bisaki mbongo naye maintenant bakosala ndenge donc ekeka bapamba bongo ebi eza nango bien na basango oyo nde nazwindingisa kokabwana bino soki bosepelaki na basango lelo mardi 21 juin 2022 bopesa merci na Sardou Dimbu azaki na biso sima caméra pe asimbaki biso na réalisation Teddy Agwana azaki na biso na montage final ngana bino tokuteli lisusu mikolo ezali koya bozala branché na Kanaki télévision Télé Vérité.